MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La famille, on a un message mon la pesa pour nos chrétiens pour cette année 2026. Surtout pour nos sœurs en Zambie. En fait, batu ba landa na compte à 12 Jésus. Moni capture na cheli binoana. Eza TikTok na mususu mais kuna ezaka uniquement pour la prière na prédication. Du lundi à vendredi, tous en la prière de 5h à 6h, heure de Londres. Donc les années de 6h à 7h, heure de Kinshasa, ou encore de Paris, de France, pour dans le décalage à 1h. Et puis de 23h à minuit, heure de Londres, donc tout prière. On a continué du lundi au vendredi. Week-end tout paiement. Balanda, je crois, le premier ou le dé. Et la prière de Saïna Boutou. Message Ezaki. Bon, on est en 2026. Les années moi apostasie et zamakasi. Bato belé bako abandonné foi. Belé ba aussi makisi. Parce que passer zamakasi ba difficulté ba complication zamakasi. Et bato belé ba omiko tsependa na rata compromission pena mambo mabe. Pona roluka. Bazwa. Ba phénomène showbiz. Madame des fois des et le ba mutamba maman papa et aux amakasi donc ego koma penda ya robombe mes asute ba na ko mi bomba ba se dévoiler comme ça et mabe aux ala tellement makasi que pour les chrétiens au ba s'approcher les sous na nzambe makasi pe ba aux fidèles. Dieu promet les miracles. Je disais pour les chrétiens ba aux fidèles. Nzamba lobi ba vivre un miracle. Ya mi colonion so. Donc, ba ozana grâce particulière. O ba tumso ba no mona tope ko bika. Ya passé, ba mona ngote. Nzamba osala ba ngolo. Na ba ndenge mo bo mais condition ezaka. Ko poussa na pene na nkolo. Ko demeurer na présence na ye. Ko tambola na obanga ye. Compromission te. Baja bisimba simbate ba salité te. Ndenda mako accueillir. Bango. Siko. Kaka na ne o. Ndamba ko continuer ko exposer ba faux serviteurs. Donc o tio son de ma voix. Pas musala nzambe. Mais oyebi ke na coulisse o mena vie mo ozo ko honorer nzambe te. Ça très attention. Parce qu'il y aura même des pasteurs au ba vous allez exposer. Il y aura des pasteurs qui vont takaliser le 2026. Si vous avez takaliser bino. So vous continuer à bager vos salles. Continuez avec ce que vous faites là. Bon moi maman au sala bien. Après il y aura maman blanche bateau balandanga ba ebina pesa message mon alobaki. Et juste après makambo niveau nzamba ko exposer ba faux serviteurs. Bah bota mamto mon bota mamto bika bota mambolé dans les réseaux sociaux incroyable mais vrai ce que les a pire que wana et le Seigneur va exposer comme pas possible et il va aussi frapper bele ba obeta mais ba va frapper nzambe et liwa ezalaka en fait interpellation OK pour na bato bana bomoy Bible zo ban Ecclésiaste c'est que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout temps. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Celui qui vit prend la chose à cœur. Mutuso akufi, ils ont interpellation pour mutu na bomoi. Surtout ba mawa ya bato minene. Ils ont babilo refo bato bazonga ane même en disant que soki kutu yé songolo akufi bonga. De lobi ozape tournanga Circe. Lelo so na kufi na okewapi. Na lukana na bongisa. Pourquoi j'ai mentionné ça? Parce que tu perdre tu vas célèbre dans Mboka. Ouais, la politique et la musique et tu perdre la légende. La musique, la politique, baba pinda ba okoya. Na art précisément na
comédie, donc, comédien, théâtre, il y aura aussi une mort. Et Tony Mela Yesu, to bon la mitema, to pe sa vie na Yesu pe to baranzambi. Quand tu as exposé, Nzambe sera le bien exposé. À sala ngona ndenge mo ma be ya ko sakana de. Ya ngomba ndeko, ta Nzamba zolobe, ta mungo Nzambe zoloba. To yokara, peut-être je regarde. Ah oui, parce que souvent des fois tant ba message bimar bat bazwa on eska ba message na ho. Mais tant ce que ya ko beta, kuma mamba so na preka bino no boya ko pekisa. Oh, basali na Nzambe botika bozongisa bobosala boyeli. Cette fois le juste tombera cette fois. Dieu n'expose pas ses enfants. Dieu m'expose à bas na été. Dieu m'expose à bas na été. So monu mutu azaki na Nzambe to musela Nzambe. Que ba maman ya bosoto ya mabe ya malamu te komi kobima libanda ya ye wana asu mwana te wana asu mwana te donc ye na Nzambe ko basi babebani Nzambe si abwaki ya tiki tata ne sataka mutu amosalisema mamba mabe et du coup misala komobima libanda na mana oloba Nzambe so alobi exposé mabe boyebi pasteur boyoka lisolo ya pasteur oyo na bandala abeta magoda na biro bande bota niveau ya abomination na église ya Nzambe. Église ya Nzambe batu baye ko sambe la place batu ba ko lungelongi na Nzambe. Ah Seigneur Jésus, que Dieu nous aide. Je crois batu bele boyebi solo. Na otaka kombonete par respect. Récemment moto moko akimara église karama akimara gena so Afrique du Sud. Nikolo il paraîtra zongi kisasa. En tout cas bato mususu bino boyebi maramuto na sala pour ça ba acte des apôtres sataniques bozo boke che na affiche. Sopi banana bazali na convention ba bengsi pasteur na ba chena leaflet do bato ba otala penda fiche bozo pesa bango kanda neti ba pasola bazo finga na ko finga muto apoza ba acte des apôtres sataniques ningo na bino bandeko tata wana na bete no lisolo pona bato ba ebite bon mon kanda église est un système à des cultes voilà culte liboso esile nzoka ndeye atumbaka secrétaire et sali ke akepe mana bureau bazozela deuxième kilt bakota na otolo bala mino Nzambe so lo be exposé yo osepeliso Nzambe na ibo Nzambe na ya sali ke bato technique babosani kolongola ko déconnecter ba mo système oteya ba micro ezala pasteur azolo ba église mbezo ka ba baffle machin bandeko pasteur na bureau akepe makilte siliti amen ama silisi na kepe masuko bato musunde ezala église sili bazozela bapesa pasteur mambote machin bavandi bazozela na bato musu ya deuxième kilto bayaka va bandime bazala dossier fidèle wana oyo ya ponctuel wana basi ba déjà kokota bavandi mama pasteur pa vandi na kiti bande konzo on bata technique baboye busana ko débrancher passe zo sa secrétaire que non na longa mo wan avant deuxième kilt ekindoki Nzambe on se moque de qui na longa mo wan avant kilt wana secrétaire pa lembisi kingo bande ko babolingo banduku ya mapendo botu na kanini bato bazoka ba gémissement na babafle zo bima baomi tuna mais attendez c'est une blague ou quoi ndelo kimisaki bato ya ngwana bandeko babolingo pasteur kuna zo tuta secrétaire ango ba basi ba 40 cm awo le lola ni awo wana epe kuna pasteur c'est fort bandele loko wana ndenge journaliste wana lo barazo tuta kuna c'est fort bandele loko wana secrétaire pasteur ba gémissement makelele bat bayoka bandeko babolingo bat bazonga sute bato bazonga susute ayeko bimazo kata soni ta zo gangela bato technique pourquoi ba dépenser ba micro te papa ici papa yo ça pasteur est-ce que biso to ko imaginer que yo sale lo boy na église zo kata soni te bandeko elo wana salema mbala moko te na Congo mususu eleke salema
na quartier kombo na wanene Kitambo ba passer ebele ba koyeba lisolo vidéo kombo na bête la vidéo continuité à suivre. Yo! Salut la famille, bande konazo continuer témoignage en tout copé Sabino on a loba qui est le coin les gamba la morte. Je parlais de l'exposition. Lorsque Dieu décide de t'exposer, mon frère, ma sœur, faut ça très attention. Et on dit maintenant aux reprocher yo. Na mabe il faut otikaka. Nzamba za muninga mutute. Et il est décrit dans le livre Malachie, je crois dans le chapitre 1. Si je suis père, où est l'honneur qu'on a de moi? Si je suis maître, où est la crainte qui me dit? Dieu on les craint, Dieu on les respecte, Dieu on l'honore. Respecter Dieu, craindre Dieu, honorer Dieu, aimer Dieu, et ça kotosae, kosa volonté nae, koyokae, kosala oya lingi, kosepelisae, c'est ça. Bandeko. Na utu ko beta lisolo ya pasteur abeti secrétaire magoda na bureau s'il vous plaît. Église Nzambe, sika e santu o bat baya ko lukelungi na nkolo. Ba mona loboko Nzambe. Kilt ya dimanche, kilt boyo ka système a de kilt a liboso esili. Pasteur qui a payé mon bureau pour la deuxième guilde. Tant qu'il a bureau, a béni secrétaire a ébissé non n'ingézaboué. N'a pas ça dans la mois one. Avant la bande qui s'est balé bandego qui nous guide zambalola. Yo côté à batu. Olon la one. À vous-même. Na église Nzambe. Bandeko. Nzambe ni asala mamnae. Asala que jour on a bateau technique ba bossana ko déconnecter ba. Bamiko osisa bamiko ba passer la tarawana so ezo kana ba bafle maramunyo so bande utia zo bisa secrétaire kalinga blungola wan so ebima na ba bafle batutu bazoyo ka ba mituni mais attendez c'est une blague ou quoi otozo lota tozo tala mama passer pa va na kiti na kata église sko bandimi ya deuxième kilt babani pe déjà oya bawa kilt liboso bamsuba kei bamso pe bazela razo moi pa quoi pasteur bavandi pe bazozela onction ya bikobo kuna pasteur zo sa secrétaire que non na lo mama wan bande o babolimo bandugo yangu oh pendo bande go allez secrétaire pe na position le autant pate pour vite fait et qui bo beta onde ene wolo la bilamba on a katite secrétaire allez le autant pate papa sert baniko tuta kuna ba micro yoka tout la famille et secrétaire kuna zo gemir le la niao kion ye papa passer kuna c'est fort bandele loko wana ba onyo sumi bale ba ko gemir kuna zo yoka bato ba msuba ndako bima ba bima attendez on dirait ça ba benga on comédie et théâtre zela nano to vana nano to yoka nano so ba mboza batie mato est bien bazotala na bilongi mais attendez on rêve ou quoi bandeko kuna passer azoye bateke miko alataki kuna bason ezobima tout eleka na bandala bato bele ba yebili solo azako tuta kuna secrétaire azo gemir bandouza mariza passer que Dieu nous vienne en aide encore vite fait en pilipili bandouza pisarai mamba mana sonene pas si mais to sekatinde wata bino mobilo raboy vraiment tala yana bat basarana na Nzambe ta bat ba na considération Nzambe te bazaye okata respect au moins mundele namboko alwa o babi ko honorer eloko ne eloko soit na problème ba bengelo mbila eke mbila ya sawa pe ota na kata église bat ba prier na kilti mbila akota te namboko apotoza ta Afrique te ba foi sacré mbila akota te ba osela kilti sila osela kilti sila ata en Afrique on a loi normalement osela kilti sila
respect à présence en Nzambe. Église bat ba oluka Nzambe cher pasteur. Mambozo sala atako to bo servir Nzambe on ndinga solo te vraiment ata moi minimum ya respect pa na Nzambe. Quel manque à respect na Nzambe. Bat be ko sambela. Ba ozela kilte banda yo ke olongola wan pa passer na bureau. Oh mon Dieu mon roi, que le Seigneur nous aide. Passer à Bimazo tombo qui la bateau technique comment on va déconnecter ba singate ba ebisi mais papa yo amosela Nzambe biso est-ce que toro ça peut na imagination ton alikanisi ke yo ko sa eloko boy hein bato bazonga te église kanga makima ke na Afrique du Sud na bana lo beloko le gamba la moko te na kitambo esalema lo wala kongola linga prophétie période mo prophète mo abimara nata akombone na bombi kaka bato bele ba weba lisolo na kitambo ama otondisa omo sa ba plein likola prophétie bato bazoya de partout église ko tonda même bêtise il y a no bimana protocole abosani ke basinga ezana balongoli te après qu'il t'a koti na bureau ninge ezaka ndi bazala ba passer par 3000 la mama ya malili protocole ayo okota c'est on ninge na ko oyo bo comprendre abi omonio ozwango lelo ya osakana te de façon na ko kotisa ngondo ezoyoka ezobima azolo baba générique de ma ambassadeur au Sanate frère moi bota courage ayamba on a bureau abeti kokoko allo pasteur mamnyo sozo le bezo yokana na ba micro pasteur asutuka bandeko kilt ya semaine le lendemain ceux qui ba kilt on ba kilt ya mardi wana ceux qui le lendemain ceux qui 2 jours après 3 quarts à église et athée. Bienvenue à mon côté. 3 quarts à église et athée. Et ça a scandale. Ce qu'on bisque va balinga okende yango na place ba foule ezali, place ba prophétie ezali. Bisque va balinga okende yango wana. Ce qu'on bato motindo wana ba ata na respect en Nzambe te. Bazata na crainte en Nzambe te. Que Dieu nous aide. N'habitez. Nde bango bino boko benga basali ya Nzambe. Boja kubundisha masha Nzambe. Ne touchez pas mes oins. Cette fois, je suis tombera. Bato ata respect ya Nzambe ya mokeza te. Bako sakana na Nzambe na niveau même ba pagan bako sala kutu ba biloko bongo te e bino bo benga bango sala Nzambe basala Nzambe wapi basala Nzambe ya kote nini ya wapi Léon a joué retard ça va vidéo belé mais bon à suivre partager vidéo bandeko pour na chiter quand on a besoin de pixel bateau qui l'église de na pixel bateau côté ba sala Nzambe te mais na te ya rabato avant que l'église songolo to avant au contact na musala Nzambe songolo bondela tuna Nzambe ala kisayo parce qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit eza apparence te eza ba mateo a ote ya te ya mateo sanctification te ba musala Nzambe na message te ba musala Nzambe na apparence te ba musala Nzambe na lobelité ba ke par rapport ya oyaza en réalité l'homme c'est l'esprit molimo nino ya nimakai il est conduit par quel esprit il est serviteur de qui parce que le diable se déguise en ange de lumière dit la Bible et c'est ministre de justice tout na Nzambe mkolo grande mazanani mama na atea topa lobama azanani pasteur songolo na l'assemblée na église na tali sangai église wana soki oza kuna to yebi yango na mamzama relaxao il y a de ces églises les autres églises
ba synagogue satana. Ok na moi mikumba na yo na place zo solution. Ok ba ki ça va tonne. Ya milimo na ya ba problème. Ko s'exposer te yaya. Nzamba na posa na yo na. Que Dieu vous bénisse. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler ouya kokalala yo Yesue même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesue nanya voyage ya lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu mponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesue nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesue ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mbo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Naliwana yo tokomine la santu Lisekwa na yo tokomine balongi
métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo